Moi, je face à face à Kabila l'élection a gagné. En tout cas, président Joseph Kabila, tu as regretté le comportement de sa chaîne. Mais ma trop. Tout le monde a gagné. Papa Kabila Zolongote. Mouta gagné l'élection à Zate. Hier Kabila mandat n'est silaki. Mokolongo na tikala ko yeba pa Kabila te. C'est comme on a ndakuna été. Mokolo wana nde na liga ki pona na ko pese mote pina mela maya ndakuna ye. Soto vota Kabila te. Malumalu mtanoma Kabila. Lokola Kabila iba ki pouvoir na biso na nini. Tokotiki ke note parce que za na minduki. Yenda yebi place basuma ga minduki. To yenda za na bato ba ko beta minduki. Lelo oyo nazo expliquer loko moko mama journaliste. Koza la policier, to koza la militaire. Muto ko ki osala nango ki cité. Parce que ça la grande volonté à mutu. Nenge bato baza boy. Parmi biso, c'est facile lelo na comme policier lelo kana ke kalu fungul kutu bango baza gouvernement ma bibi. $50 la titeni. Bien lobby munduki. Pese na ko beta ngote. Ceux qui éveillent que basali lokola balandaka majorité pour tripler bango d'ailleurs kutu na minuto majorité zate pour muta gagner l'élection à Zate. Hier Kabila mandat n'est silaki. Soki azali na bokonzi na minute oyo po biso tondimaki azala wana to meka ko diriger mukena bango po to kena ba élection. Soki ke élection ko sala matin yé pas kozala te. Donc to ko matin na fin de l'année te kozala te. To ko sala tout possible na ba moyen tout on bali basala ka to ko sala. Il s'agit de la djihadiste na mboko to ko se sacrifier dans mboko na biso. Ma papa ba kufa papa yo akufi papa to tikala biso to balanga na mwana tike. Papa kufa kala na mama. Papa on azalaka na ye Etienne Tshisekedi. Mokolo le 19 décembre tolingaki ponga moko na kanaki ke mokolongo na tikala ko yeba pa Kabila te. C'est comme on a ndakuna ete. Mokolo wana nde na lingaki pona na ye ko pese mote pina mela mai ndakuna ye. Na jika kopo boye na meli mai parce que nazaki na posa ko mela mai pa Kabila mokolo wana. Mais papa et puis si qui noté bo za na kimia. To so ki kimia papa pona nini pona accord to tanango. Lokola accord to pese ki moins chance muke. Ya cause là parce que loko protéger Kabila minute yo. Ezali accord. Ni tete pona accord te. Mbele na minute ka neto za boye to se regrouper to ke tie pa Kabila. Tokei to pesi ba sifo bana na mbote bonjour. To pesi maman Olive bonjour, to pesi Kabila bonjour. Mais ce peuple congolais to lingi yote zonga na Rwanda. C'est ça notre souci. Soto vota Kabila te. Malumalu mtanoma Kabila. Ngoimulu nda mtanoma. Makamni ozoloba na peuple mte vota. C'est vrai. Biso vota été même nzambe na likola e biango. Malumalu mta vota Kabila anomai. Ngoimulu nda mtanoma Kabila. Malumalu a voté Kabila anomaye ngoimulu ndamta anoma Kabila na ba député na bango nyonso. C'est ça le problème. Donc to senga e pena biso to ba comment les congolais non yebso lelo congolais ne ça congolais au kota lifelo ponga na kota na lifelo te congolais au kota lifelo a mona passer pour ça souffrir de ba bota matilelo ayoka ka passer donc là au kota lifelo a souffrir na été Elenge ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, eh, Tracy Mbelenga pro. Bienvenue fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde sur le www.elengiacongo.com, la chaîne du moment avec mon boss, mon patron Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Papa Nabatea Preston, sa femme Glody Diasuka, la mignonne de la presse congolaise, Taraye, mère de mère. Devant vous, c'est Jeningo Magie N qui t'a amené sur terrain pour faire nos actualités du moment. Votre humble servante. Derrière la caméra, c'est Champi Issa Djembo. Caméraman la Moulaya Kangama Soa, caméraman Nyonso quoi. Dis un grand merci à Déborah MB depuis Paris, pas comme les autres quoi. Banda Oumela quoi. Grand merci à Evelyne Kabedi depuis Paris. Voilà tout ça, on a 11e rue Lumete résidentiel pardon. Ou plutôt qui est sur siège IDPS pour tout na ba combattant bango moko et IDPS tarelenga ko kita nango partout quoi. Ba combattant IDPS sur l'affaire 3 combos liste au président aussi bango 3 non liste à 3 non au wapina kata ko kabula opona ye moko premier ministre tout le ba combattre. Est-ce que ton bassin ou dialogue wana Saint Sylvestre ezala ki ton basala ki ngo mamba 3 combos ezala ki to zaka de combo biso mo peto ebika ezaki de combo te mais combo moko na kati accord wana baba ki ke mutu akobima renseignement pe ça premier ministre mais zaka combo moko subitement ka boué ye mo président
na basango babaluki komi 3 kombo toyoka bango mona balobela batiela yango nano mpo bango babangana na bango bato te batiaka pena batiela yango pena bana poto bana Braza bana Kinshasa bana partout dans le monde bolanda bakomata bango balobela. Restez branchés sur les www.elengiacongo.com et la chaîne du moment tolanda ensemble avec vous découvrons. Mbote papa. Mbote maman. Papa to moni na siège ayi de pesa kombo nani? Kombo na ngai papa Zadio Kazadi. Papa Zadio biso za elengi ya Congo to descend sur terrain pour to loba sur 3 combos liste ya 3 combos président na biso Joseph Kabila senga ki ba évêque yo mona ngondé c'est tangu basala ki accord wana le 31 décembre makamba 3 combos ezaki to ka kombo mo. Bien ngala ina loba boye biloko eza ba fantir. To tanga accord wana ndenge ko mamaki ezaki pona 3 combos te. Na minute ba voisin fo ba yebarake to tikali bana na bana papa azate wa tokopesa biso ba no violence ba kimia azata sake to tikali bana na bana e ko sala makandenge accord e kata makia de 31 décembre soki ba respecter te biso soko se retirer na ba dialogue wana o e ko koma ba ko mona ngo po to ko boma na biso nyoso tuna bango awa to ko tika mutu moko te na kata Congo eza mboka na biso tu mutu ko bangisa mutu asate na droit ko sala tout na Congo na lingi mutu ko telemelanga zate to cha ba kor wana ko sala appliquer soki ba telemeli ba boyi biso to ko telemela bango makolomi ba ale to ko telemela lokwa ba mbali ba telemaka na ba moyen tout to ko se défendre oki mama papa ba évêque bango mo pe bazaki na kati ya dialogue wana ba onde bazo jouer médiation ba yi bien que ba komaki que fezaka combo moko mais ba onde ni bandimi que mamba 3 combo wana c'est que bango mo pe ba dérouter un peu ba évêque bango bazali bato nzambe ba micha lokola bato nzambe bazala bato oyo baza na milliers ya village soki ba évêque basali lokola balandaka majorité po a dribbler bango d'ailleurs kutu na minuto majorité zate po muta gagner ba élection azate ye Kabila mandat na silaki soki azali na bokonzi na minute oyo po biso to ndimaki azala wana to meka ko diriger mukena bango po to ke na ba élection soki ke élection ko sala maté ye pa ko zala te donc to ko matina fin de l'année te ko zala te to ko sala tout possible na ba moyen tout on bali basala ka to ko sala il s'agit ko sala ba jadiste na mboko to ko se sacrifier dans mboko na biso ba papa ba kufa papa yo akufi papa to tikala biso to balanga na mwana tike papa kufa kala na mama papa on azalaka na ye Etienne Tshisekedi ndenga zate na minute to to kunda ye to tikali bana na bana bato fo bayeba kango to tikali bana to ko bomana ba moyen tout Kabila na droit moko te ko leka bato surtout ezate Congo ya tata na ya mama na ce que sengi 3 combo papa boza ini boza na kansabe boza ini bo pesa 3 combo na ya pona moko e ko tikala ko sala ma jamais soki bongo to pesa pe 3 combo na présidence to pona 3 to pona président mususu to longola ye e ko tiko sala ma jamais ya zana po pa pesa 3 combo soki eza bongo ya pesa pe 3 personnes kuna na kana ye to pona bien mimna ku ya longwa wana toke na ina ne wana to sala transition po eza kaka moko. Merci beaucoup papa la mono zakana merci beaucoup na kanda makasi mama na sana kanda timu kolovia kukunda maboko mona mambo salama tozo boya vraiment nazo ka bien te na lobi bino moko boboyi ko pesa 3 combo na po makamno se sila ba kunda papa na kimia bo pesa 3 combo ya poni na premier ministre moko ba kundi papa makambo esili bon na ebi que non tozo na problème moko boye tozo na problème moko boye ya maladie o ba bengi la folie parce que na kati ya majorité présidentielle eza na bato moko boye batanga alphabet na classe to batanga ba texte moko boye to ba récitation ba yebi yango bien to yebi que non na makambo eza na sie toza na accord et lobby ba kopesa candidat moko majorité présidentielle y compris Kabila bazolo ki ba pesa bango 3 personnes donc il y a pas la différence entre Ligorodo na mutu normal parce que Ligorodo eza na ma ezo sala donc azo belo zo salati donc c'est comme ça vraiment bato wana batanga classe mais na miso bato zo mona keno batanga classe parce que accord lobby que ba ko présenter candidat moko na rassemblement candidat wana nde Kabila ko prendre acte on se comprendre ba bimisi premier ministre a formé gouvernement to travailler transition pour organiser ba élection ti souka ya fin ya 2017 Kabila malin tel qu'il est a commencé la manœuvre à zobenda baton mais azolinga ka aider bino na 3 combo lo bopesa combo moko bopesa 3 combo ye moko azaponi mais non bon c'est facile lokola accord parce que biso peuple congolais papa adozaki biso parce que méchant tozalaki nango ezalaki ya keno
mokolo le 19 décembre tolingaki mponga moko na kanaki ke mokolo ngo na tikala ko yeba pa kabila te koma na ndako na ye te mokolo wana nde nalingaki mpona na ye kopesa moto epi namela mai ya ndako na ye nazwika kopo boye nameli mai parce que nazalaki na posa komela mai epa kabila mokolo wana mais papa ayebisi biso keno te bozala nano kimia tozwaki kimia papa mpona nini mpona accord oyo toza nango lokola accord topesaki mwa chance moke ya kozala parce que eloko eprotege kabila minute oyo ezali accord ni tete mpona accord te mbele na minute oyo kande toza boye tosa regroupe toketi epa kabila tokei topesi basifa bana na mbote bonjour topesi mama Olive bonjour topesi kabila bonjour mais biso peuple congolais tolingi yo te zonga na Rwanda c'est ça notre souci des problèmes moi te kabila mo bozo rumisa makam so bo mpesela ya 3 combos là mais déjà to kundi pe papa la kimia bon na lobi boy si problème ya 3 combos ba obligation zo na majorité présidentielle ezo na kabila biso pe rassemblement et bandi nanga je demande maintenant que non la majorité présidentielle nous apporte 3 noms afin que nous puissions aussi nommer le président qui va diriger la transition pour organiser l'élection. En dehors de ça, ceux qui ont continué, tous ont kabila tant mouké ya chance que ako kokangisa basaki na ye na babilamba po kende parce que makambo ekoyela ye donc akobima miyoyi. Merci beaucoup papa. Merci maman vraiment mokili mobimba nazo pesa ba congolais maloba papa tikelaki biso prenez-vous en charge makambo wana tokotikaka ngote parce que wana eza lokola eza aggravé na mitu na biso na mitema tokotika ngote nous allons nous prendre en charge pour chasser qu'on s'en prendre en charge ezate au ça des autres. Maman na yebi que non aux intellectuels nous se poser des questions. Tu as été sur les bancs de l'école au Kenya pour faire la communication parce que ceux qui ont fait la communication te poser des questions beauté. Mais qu'on se prendre en charge, ils allaient local d'âge, ils allaient local donc comment dirais-je, ils allaient local donc tout le proverbe moko boy. Mais na kati na yango ezana makambo belé donc ma cessé. C'est-à-dire qu'on se prendre en charge. Nenge naza boy, muibi akotelinga na ndako. Muibi wana peut-être azana machette, azana eloko moko boy. Soki nazana libene, na kotika ke muibi obetanga machette. Lokola kabila ibaki pouvoir na biso azana nini? Tokotika ke note parce que azana minduki, yenda yebi place basoma ka minduki, to yenda azana bato bakobeta minduki. Lelo oyo nazo expliquer eloko moko mama journaliste. Koza la policier, to koza la militaire. Mutako ki osala lango kisite. Parce que c'est la grande volonté à Moutou. N'est pas tout bazaboy. Parmi biso, c'est facile le lot n'a comme policier le lot quand quelqu'un le fungul, coûte bango baza gouvernement ma bib. $50 la titani, bien lobby, munduki. Donc c'est la robette en côté. Na robette en c'est facile vraiment c'est-à-dire les lots kabila kanisa a boulette que loko la zana ba soda ba mura na baza ba tumoko extra. Non, baza ba tuka loko la biso to zaboy. Peut-être ko zana mayele ba esprit mabe kolega bango parce que to bundaka na nzela bango na minduki na ba crimogel mais biso to zo bundaka na maboko. To bundaka pe ba pakati mango parce que ezala vraiment donc benda bika parce que to zo manifester pacifiquement ne papa yebisa biso. To tambulaka to zaka na munduki te to za machette te mais to zo tambula pona nini to sauver mboka na biso na bapaya oyo kabali oyo ba Gagame ba Museveni kabali na bango basalaki mais esilité donc le combat continue to zo bisa ndeko Kabila katelo losako bongisa makambo ngo ndenge ezaleli nommé muto bakopesa yo lelo biso rassemblement to sana kati ya kobongisa kopesa harmonie mais ceux qui ont s'entêté toujours nga mutu ndena okana yo bonjour na kokoma fourmi na ikie malembe tina ndako na koti na litoi so na koti na litoi mais c'est Kabila c'est fini pour merci biso to vota Kabila te malumalu mtanoma Kabila ngoi mulunda mtanoma makamni ozoloba na peuple mutu vota. C'est vrai, biso vota été même nzambe na likola e biango malumalu mta vota Kabila anomae ngoi mulunda mtanoma Kabila malumalu mta vota Kabila anomae ngoi mulunda mta anoma Kabila na ba député na bango nyonso. C'est ça le problème.
donc tokosenga ye pena biso toba komoni congolais non ye biso lelo congolais ndeza congolais okota lifelo ponga na kota na lifelo te congolais okota lifelo amona pasi te po ça souffrir de babota mati lelo ayoka ka pasi donc là okota lifelo a souffrir na été donc congolais eloko lokola lipa muto defango na tongo na pokwa kini mboka ni sakana donc c'est la honte yango tolobi boye na Mese Kabila ayaki asali 15 ans na ye esili akende atika biso kimia soki bango bakosa ye tous ces gens là basala na Mobutu batu nyonso basala bakosa ebele batanga na Mobutu lelo batika Mobutu na Maroc na koyebisa ye asa na bolingo oyo lokola ye bapesaka e Congo automatiquement on a na loba yango soka yoki te donc akoboma biso nyonso atika odirige basusu ilo no ebisi yango ala po naso se répéter peuple congolais a voté Kabila te malumalu nango imulunda malumalu pas un peuple congolais ba député pas un peuple congolais oui malumalu asa congolais Ngoïmoulunda asa congolais un pasteur hein, il tient devant les gens pour prêcher la parole de Dieu mais aso ba vérité te aso ba ke na yebi po na pona Kabila mais conscience c'est mo wa yebi mais o nga na yebi sa ok non biso to voter Kabila te maluma na se répète na lo bango maluma na Ngoïmoulunda bango banoma ye na gouvernement na bango lo so ba boyi nde basana mutu moko asa mandat sila kala bango nyoso mais accord epesi bango accord bon accord oyo epesi bango po biso nem to pesi po ya respecter biso lokola to a respecter te toza na jamais à kopesa ye lisusu bonene azo senga 3 kombo na ye wana eza kutu te ubi biso to pesa ye loko asengi biso apesi biso asengi biso 3 kombo biso to pesa 20 kombo so biso to choisir mutu na kati kuna biso 1 kombo pour la nuit 20 kombo ya nuit pourquoi na mutu to sa place auto kokena na nani c'est ça président de pona ki lisas ko bozo ça 20 kombo aso to pona ki était accord accord à respect à sa mutu à respecter accord na été yango biso ye wa respecter raté biso beto to senga beso pona ye 20 non oyo ke non to pona be muto to président to kenani ona ngala ba bref yango wana merci beaucoup papa nina tout sur comité comité a suivi les andengeni ngo comment olenga ko yaza voter olenga nkoi bon ngana ko kozwa par na été wana etali so rassemblement bango nde ba ko choisir mutu oyo po esa aventure te hein esa aventure te non epso esa aventure te puisque na moment to ça nango muto ya ko saka ba aventure to bengani ye et puis donc côté ko bomate to bengani ye kaka esili donc ngana sana na place wana na ko répondre te to tika ba conception ba na rassemblement bango nde ba choisir mutu oyo auzala din poto ke na élection Kabila amata akita ata ba maneva ba ata to tena 2 mois to organiser élection na mbongo mona senga so ba tsenga face à face na Kabila élection na gagner batan to zo lexa o bazo content ngote batan bazo lexa bazo content ngote là etali bisote na biso bata to tena 2 mois ba tsenga na Kabila mais c'est Kabila na ko gagner l'élection na ngana gagner on est sauvé yango wana le kambote papa mbote mama papa kombo nani mwana nga ngoyingo kasi papa ngoyingo kasi biso za elengi ya Congo to kitasi otama poto ba sur affaire 3 ans au président biso Kabila asengi ba évêque yo mona ngondenge accord esalengi bongo te biso tokondima eloko ekomami na accord bango nayebaka français oyo batangaka oyo batangi nazo comprendre idée na bango te na accord elobaki ke bakopesa mutu moko alobi makambo ya 3 wana ata mwana babotimi lelo ayebi accord kutu mwana anga azotonangaki papa Kabila azolongwa te likambo te tozozela makambo ya accord ti mwana moke ayebi eza makambo ya kokosa mutu te Kabila mo bozo c'est sa papa na biso na ndako malili trop longtemps po ani de bopesi ka 3 non wana bakundi papa na kimia 3 biso tozala ngo ata soki na ransomment tozala bantebele ata 20 tokotinga mais tokoviola accord na tongo toboyi makambo wana fa nomeka mutu moko viatiki 5 te biso tokotikala kosala makambo na ndenge na biso te tokotika makambo ya mowe po to respecte ye papa tiki atika Félix mwana ngoya za ngoyi yo kasi ngoya ko bota ntaba te azaka ka ye wana ye me to ponaka yazala ka paswana
ye moko kaka toza mosusu te inka komo moko ya Félix oyo Tshisekedi oyo président na biso atikaki kaka nom moko yazosenga 3 kombo mpo na ye azosenga 3 kombo mpo facilité bino asali tirage au sort élection mpe ezala face à élection wana mpona poste wana jamais kotisanga motu moko jamais biso tolingi kaka tosi toponi kaka Félix Tshilomba Tshisekedi oyo biso tolingi kaka ye wana atiele biso comme ça tomona moyen bebembe ya tokunda papa na honneur bino monde bozokanga ebembe mpo yalo biso 103 non jamais kopona premier ministre bon ntango atiaki nani oyo nani papa na biso Kizenga asenga 3 non te atiaki papa Kizenga après muzito aye asenga 3 non te matata mponi aye asenga 3 non te même oyo baoto tia sikoyo badibanga asenga 3 non te alukaki kaka batie mbala moko anome esili pourquoi yazosenga 3 non seke azoyeba makambo azosala na se mpe kombo mosusu seke bino mona renseignement boza ini te boyebani te bainfiltre baza na kati ya bobango opesa 3 non mposo boza ini bopesa 3 non ya poni moko ata poni Félix te oyo kopondana mpa ozalaka bien okamba bien bon ye azoboya oyo ya biso tozosenga mpo ye alobiki aza mpo na peuple basengi nini mpo eloko oyo basengaka ntina se meme na nzambe likolo mpe ayokaka kaka kolela peuple basengi ketiele biso Félix mpo baza na susi ya papa na bango eza papa oyo amemaki biso ti na oyo seki ye avandi na kati ya nini eza kaka mpo na accord oyo basinyaki tosengi mpo soki azokele peuple ifali atiaka Félix po na minute oyo peuple aza kaka na susi ya Félix balongola nanu image ya papa Tshisekedi ezala comme ça peuple tozala na kimia. Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Oui bonjour maman. Comment on a Lubanza de Rigen. Lubanza contribution dans la sujet. Alors la contribution est vraiment na ancien premier ministre Adolphe Mouzitou. Na ndaki déclaration na lobby na Top Congo une émission face à face et à lobby tokene na 3e dialogue. Pour na ya monition tokene na 3e dialogue et ko ken na biso na kimia. Mais tokito kebisa ye pas na pouvoir ya premier ministre. Asala ke lo mo malonga te. Bango tout bazan ndenge moko. Toza suna ta okena ba dialogue te possible négocier qui le 31 décembre mamse silaki. Tozo zela ba appliquer accord pe biso pesa bango mutu na biso moko. Oyo papa atikela biso. Atoka président Joseph Kabila tozo regretter na comportement na oza jeune. Mais ma trop. Mais lito papa tikela biso. Lito papa tikela biso to continuer yango. Na yo tina suka to memo na suka. Po papa si atikela biso na porte. Biso to bimiso kande libanda. Pour père abimisa ko dans la porte mais biso to bimiso ka libando kendi yango na contribution na ngai. Merci beaucoup. Merci maman. Voilà fidèles internautes bino bolanda biso sur le www.elengiacongo.com bino mo utiko ka bakombata bakombata surexcité bakombata très fâché donc moi était basili qui forma bino mo moninga mokutu donc pas de commentaires ko bino mo monde balobeli ba tsheliango tozotela kaka biso elengi Kongo tozotela kaka makambo ndenge ezoleka totiki makambo nyonso na maboko ya bango moko kwa tozotela bango kaka et bino bolanda biso sur le www.elengiacongo.com pardon bozaka branché connecté na ba news mususu ya bien koleka ku oyo boti olanda na moka na kama be vraiment pour ba combattre vraiment te pas de commentaires quoi. Voilà, c'était émission Nabino Elengia Congo et descend Dakar sur le terrain avec Jean-Pi Babi, équipe technique vraiment Jean-Pi Issa Djembo, caméraman à solo vraiment, équipe à Mounel Naye vraiment caméraman à solo. Je dis grand merci à Jean-Pi, mon caméraman, on a mon Jeningo Nazaki devant vous. Je vous dis merci vraiment nandenge bopé sa biso confiance wana bozalaka branché connecté Elengia Congo bozora news ya bien. Je dis un grand merci à Rito Kilolo depuis Paris, monté maman ya kabela babi moi ça pembe à l'équipe basi no sana goût ya solo wana moi ça pembe quoi. Dis un grand merci à Déborah MB depuis Paris, pas comme les autres Déborah, de la part de Jean-Pi Djembo Issa quoi. Grand merci à mon papa Isaac Ngo Masala Jenny Ngo Matema devant vous. Grand merci à ma mère Astrid Makese. Vous mettez là maman Bisiko Zali, famille Ngo mon banape sibino ba gros bisous. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Elengia Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.